ile ndio niko nauliza kwa sababu niliembaka hiyo premier année septième année boyoka ni bwangote bo botami pona bo matia bo zangi bo kengi ata ko état de siège etiami au monyele ko le Congo démocratique administrateur ya territoire ya Beni colonel Euta Omeonga Charles asola kina ba fandi. Oui, to lobby na ba fandi ya wicha na ba couche différent lolenge na likambo oyo etali surtout insécurité na malatandi oyo bazoloba likambo ya état de siège yango esengelaki kosolola na population kolakisa bango pe koyebisa bango pe l'ennemi commun ya biso na bango nous les connaissons bien. Bafandi ongambo ya bango basingaki kaka na mbula matali na bakambia état de siège kosilisa ba ADF pe basimba miduki banso. Pima kusikia kilio ya population. Boyoka biso bafandi po ete tozali pe na makanisi état de siège penza ezali kosala eloko soki moke te. Boyebisa na bayebatindaki bino ete bozali kolonga te. Basalela ata article 63 eyelobi ete population pe ekoki kokota na bitumba. Tozali kozanga soki ya solo restauration ya autorité de l'État eye nde konyokolo bafandi. Tunakosa l'autorité de l'État qui vient quoi restaurer pour population ou pour l'intérêt de la population. Uta Ingumba Beni, Erika Smwisi pour la VOA Afrique.